Ote na bandeko nyonso oyo bapesami mpona kolanda chaîne na biso ya YouTube Kati Kapesa TV. Lelo veut dire Kati Kapesa TV ayeli biso susu elubu ya kitoko oyo ezali facile pe rapide. Elubu yango ezali nini? Veut dire ezali fumbwa na mbisi ya kokauka. Bandeko bakomelaki ngai pe mosusu babengaki ngai balobi mama tozali na besoin olakisa biso ndenge ya kolamba fumbwa rapide pe facile. Bolanda. Kolamba fumbwa na biso veut dire ndenge na beta toujours sete bomoni nzungu nanga ndenge ezali kitoko nzungu nanga yango oyo donc kozali na nzungu na yo deja ya kitoko mama ndenge nalobaka kaka mama sengeli kozala na nzungu ya kitoko oyo asengeli kosala makusa na ye nzungu na biso yango oyo bomoni ndenge eza vraiment ezongela kitoko na besoin ya fumbwa na ngai yango oyo nasi nabongisaki yango malamu na bilongoli basalite nyonso banzete basalite bambuma nyonso ezalaka na kati ya fumbwa veut dire nasukoli yango vraiment malamu pe nasi kotia yango pembeni mpona elubu ya lelo tozali na mbisi na biso ya kokauka veut dire bomoni mbisi na nga ndenge eza ya kolemba donc okotia mbisi na mai deja ovandisi mbisi na yo ntango molai na mai po mbisi na yo elemba kitoko bomona mbisi na ngata ndenge ezopanzana mbisi na ngai veut dire esi elembi eza nango pembeni wana mpona kotia na mfumbwa na biso a part mbisi ya kokauka tokozala na besoin ya tomate pele mpona mfumbwa na biso ezala kitoko na yango tokozala na besoin ya matungulu ndenge nalobaki toujours ke chef Kati Kapesa alingaka toujours kolambala matungulu oyo ya rouge veut dire ezali matungulu moko ezalaka na ntunga ya kitoko et puis vraiment ezalaka vraiment compliqué te ezalaka na goût nango ya malamu pe tokozala na besoin ya nguba na biso ya mwamba nguba tokozala na besoin ya ndembi tokozala na besoin ya ai tokozala na besoin ya muscade et puis tokozala na besoin ya mungwa pe accent e mwa pilipili na biso pembeni oyo totie mpona elubu na biso ezala malamu mpona fumbwa na biso ezala kitoko tokozala pe na besoin ya poivron. Voilà poivron na nga nasi nabongisi yango na kati yango mike mike nabongisi yango pembeni elubu oyo tobakisi bouillon na kati ya mfumbwa na biso tokotia mwa bouillon na biso eza pembeni pe tozali na besoin ya mafuta mbila ndenge chef Kati Kapesa alobaka toujours na bamama ke mpona kolia biloko oyo elambani na mafuta mbila mafuta na biso esengeli kozala mafuta ya kitoko pe mafuta ya elengi na banza nalakisaki bino mikolo eleki pe nabetekisi te mafuta na ngai mafuta oyo soki bolingi kosomba mafuta ya kitoko ndeti na biso na vile oyo tovandi bokomona yango na store ya papa Emery Mbaya oyo ezali na Galesbourg donc bokokende bokomona ke azali na mafuta ya kitoko veut dire mafuta wana okoki kolambela yango pondu olambeli mfumbwa elubu nyonso olingi kolamba soki okei oluki papa Emery Mbaya na Galesbourg veut dire azoteka mafuta na ye ya kitoko bosengeli mpe kosomba mafuta na bino kuna mpo fumbwa na bino pe ezala kitoko to pondu na bino ezala kitoko ekangama bino na mongongo te mpo mafuta mbila mosusu soki osombi okomona ke oza kolia yango me eza kosala pasi na mongongo nalobaka toujours nde nabetaka sete kolia en tout cas kolia ifo kozwela yango temps kolia soki obongisi elubu na yo malamu te mpe baepisi na yo malamu te veut dire biloko na yo ekozala tanga alors toboyi biloko na biso ezala tanga na yango chef Kati Kapesa abongisi elubu na ye malamu mpo ete alakisa baboni na ye nyonso ndenge basengaki ke basengeli kolia fumbwa na mbisi ya kokauka mokolo lelo esili nzoi ntemo na Ferland mwana poto ya ntongo ndenge osengaki ngai ke olingi nalakisa fumbwa ndenge esengeli kozala facile pe rapide na banza ozali wana mpona kolanda ngai Karine Embale na Angleterre motema ya papa Raf omoni fumbwa na yo ndenge osengaki veut dire chef Kati azali mpona kolanda pe na koyoka batoli na bino alors mpona kolamba fumbwa na biso tosengeli kotia sikoyo kozwa fumbwa na ebandeli na yambo tozwi fumbwa na biso totie na nzungu tosokola ye malamu totie na nzungu na biso et puis totie fumbwa na biso na nzungu na yango tokozwa lisusu beepisi na biso oyo tokataki na yango tobosana mpe poivron na biso te
tokotia poivron et puis tobakisi ndembi na biso. Tokozala na besoin ya kotia tomate pelée, tokotia tomate na biso pelée. Bon, remarquez que biloko na na lamba kizaki ebele nde nalobaki mikolo eleki. Na lamba biloko ebele ndeti fumbwa oyo eza 4 chassés. Donc nazali libota ya munene esengeli biloko na lamba une fois. Na lamba biloko mbala moko, na lamba mbala ebele te. Tokotia mbisi ya kokauka na biso na même moment. Donc totie biloko nyonso à même moment. Mbisi ya kokauka na nga yango oyo natie. Tokotia nguba na biso, mwamba na biso ya nguba. Voilà. Tokotia mwamba nguba na biso. Nazoloba bien ke ngai nalambaka biloko ebele. Nazali famille ya munene, naza na posa biloko ya mopiku moko ya fumbwa te. Natie awa 3 mopiku wana 3 chassé ya fumbwa. Alors ekosenga nguba, ekosenga tomate pelée kota malamu, pe ekosenga biloko nyonso ekota malamu. Na fumbwa na ngai lokola eza ebele, esengi ngai bouteille oyo pona quantité ya nguba na biso. Voilà. Tokozala na besoin ya mafuta mbila. Donc tokolamba fumbwa na biso na mafuta mbila. Totie moko. Po nguba pe yango moko mwamba nguba ebimisaka huile nango. Alors totie kaka mibale. Totie 2 cuillères. Pour na fumbwa na biso ezala malamu selon quantité na biso ya mukola lelo. Na yango tokobakisa sikoyo mai. Na suka ya kotia biloko nyonso tokobakisa mai. Tokotia mai na biso na biloko po biloko na biso etoka malamu. Quantité ya biloko lokola ezali 3 chassés ya fumbwa ndenge bateka en Amérique. Donc esengi quantité ya mai oyo pona fumbwa na biso etoka malamu pe nguba na biso elemba malamu. Voilà. Tokotia mungwa. Pe tokotia ai na biso. Ai na nga bo remarqué na niki yango te na tia mibimba. Tango ekotoka ekolemba na obongisa na opanzango. Voilà, totie ai. Pilipili na biso pe tokotia soki ebandi déjà kotoka. Nde na sima tokoya kotia pilipili de peur que epasuka pona bana mike. Tokokanga nzungu na biso pe tokotika yango na moto etoka. Nitu fakwingi mifi motema ya Simba Mabilama na Paris. Boko remarqué que elubu na biso totie nanu ba épice te, totie biloko nyonso mais ba épice pona saveur totie te. Esengi ndenge wana po biloko na biso esengeli kotoka nanu tango ezokende na kobela, tango ekotikala moke po ebela nde na suka na yango nakoya kotia bouillon na biso pe na kotia mwa asa na biso pe pilipili po de peur que pilipili nde nalobaka bana bakolia biloko pilipili epasuka na biloko te sino te kopesa bana pasi. Yango nde nalobaka kaka chef Katika pesa belubu na ezalaka elengi pe kitoko. Ndeko balandi ya chaîne ya Katika Pesa TV nakanisi bomoni biloko na biso fumbwa na biso ndenge ezotoka kitoko. En tout cas ezotoka vraiment malamu. Na profiter na moment ezotoka na kobakisa muscade. Totie muscade na biso loko ezala so mwa makasi. Totie yango etoka na kati ya biloko na biso pe ti leta ekokende obela nde nalobaki kaka na garder mwa quelque épices isusu po ete leta etokaka pe belaka nde na mwa suka moke na koya kobakisa oyo etikali nsima.
na banza bolandi toujours bande bandeli ya émission na biso ndenge kaka tolobande tobeta toujours c'était na biso Katika Pesa TV veut dire ezalaka na bilengi nango. Chantal Kabeya epai ovandi ba gros bisous na yo. Bolingo ya Stéphane Amuzu ba gros bisous na bino epai bovandi. Veut dire batu bapesi merci mingi pe na Chantal Kabeya ndenge asaki elubu na ye yanganga na mbinzo. Vraiment ba téléspectateurs nyonso basepeli balobi ete elubu yango bamekaki yango pe ezalaki kitoko makasi. Vraiment encore une fois de plus merci et pas au Vandi. To remercier abonné nyonso oyo ba s'abonner na chaîne ya Katika Pesa TV. En tout cas to pesi bino ba merci ebele. Tika ete bo koka lisusu ba o ba si ba s'abonner, ba s'abonner na nute to sengi na bango lisusu bo s'abonner belé veut dire chaîne ya Katika Pesa zalaka toujours na bilengi nango. Aminata Ntantu motema ya Bridge Bolese oyoki elubu na bino osengaki yango oyo ozomona ndenge ezokende ezotoka ntango ezotoka muke chef Kati azoprofite kopesa bambote na ye nde tozoloba elubu na biso ezokontinue toujours kotoka na moto na yango toprofite kopesa Yalidi Chéri ya moto Yalidi Kayoko bambote ebele epai ovandi na Allemagne ba gros bisous na yo pe Florence Kayoko veut dire maman qui propre ya bana ba gros bisous na pas ovandi na Bruxelles et le bout la biso zo continuer kotoka et puis maso na biso zo kende bien veut dire fumba o tango ebela et kozala obe ba goût danger ba goût différent donc bolanda toujours loboko ya chef Katika Pesa ndenge na bande koloba toujours na chaque fois na betaka toujours c'était que chef Katika Pesa ya kana bilengi nango po awe pa chef Katika Pesa tozaka na ba gaga kitoko tozana ba émission intéressante kitoko ba conseil ya femme sage ndenge nini mwasi ya mayele ya kotonga libota na ye veut dire bo s'abonner belé bo s'abonner parce que awa na Katika Pesa TV veut dire boko se retrouver tokotala lubu na biso. Quand il y a d'autres langues, ils ont tout le danger, tout le temps, moi, l'autre, voilà. Tokotika yango, et toka toujours. Pimbo kitoko. Dès to beta acete. Veut dire, il y a chef Katika Pesa raté, ndenge zala kaka. Ndenge Mireille Jangini aloba kaka. Donc, il y a eu un si ma caméra na biso toza na Nanette Kapesa. Veut dire ba image ya kitoko bozoaka bozo tala bozo sepela ngona banda kuna bino ezali nde Nanette Kapesa cameraman sérieuse. Yende aza toujours na sima ya ba image o bozali komona o bozo sepela nango. En tout cas, ba gros bisous na yo pe ba mbote pa ozali Nanette o mérité musala kitoko. Continuez toujours Moussa na oboé ndenge ba téléspectateurs nyonso ba sepelaka ba bi ba image ya kitoko vraiment Nanette ya yo yango to sepeli. Voilà sikoyo tozwa pipi na biso to tia tango kotoka mwa muke to longoli de perke parce que pona bana Gaël Joka omoni pipi to tie ko tiaka pilipili te ke parce que pona bana to ko tia pipi na biso pe to profiter to tie toche bouillon na biso et puis na suka to kotia asa na biso pona saveur ya elengi. Bon remarquez que na tiaki ba aya mbuma na mixaki yango te na mijotaki yango te voilà nazo longola ba ay na ngai pe nazo panzango na kati ya elubu na biso. Alors, invité na biso mkola lelo ya fumbwa oyo ezali Jean-Paul Masulwala mwana Amérique. Veut dire kolia fumbo oyo na ndenge ya Congo quoi parce que eza na goût elengi ya fumbwa Congo. Donc fumbwa na ngai soki na lambi ezalaka toujours elengi lokola fumbo tolamba na Congo. Pona bao balobi ke fumbwa ezalaka goût ya Amérique. Na kwa sabino ke fumbo ya Amérique ezalaka goût
ba épice nde ekeseni, elambeli ekeseni, elambeli ya fumbwa ekeseni. Voilà, fumbwa na biso tozobongisa toujours ba ai na biso nde totiaki po elubu na biso ezala bien, ezala te ntango tokobanda kolia yango na elengi wana totafuna lisusu ba ai ekozala elengi te. Letisi ya ligao veut dire elubu na yo yango oyo landa loboko ya chef Kati, okolambela toujours ramsi ligao ndenge chef Kati alambaka. Nakanisi eyokani. Voilà, tokotala po tolongola pilipili na biso nde nalobaki mpo na bana. Wow, bo remarqué ke fumbwa na biso ebele po ebimisi deya mafuta nango likolo. Tolongola pilipili mpo na koprotege bana, tolie na biso yango biloko na biso après, mais tolongoli yango. Voilà, téléspectateur nyonso na bandi bomoni ndenge fumbwa na biso etoki pe ebeli kitoko. Veut dire ntunga oyo eketi na 25e riz. Ndenge na betaka toujours c'était na lobaka. Non seulement ntunga mais na elengi. Fumbwa na biso eza ready. Tokozwa lutu na biso pe tokokotisa po totala fumbwa na biso. Bomoni mafuta ndenge ebimi veut dire fumbwa na biso ebeli elengi. Mon chéri, Sommet Kapesa, le grand sapeur international. Ndenge na lobaka kaka. Le grand sapeur international veut dire na poko lelo tango outa boulot veut dire na kayu okoya kolia TikTok. Encore ya chef Kati erataka te. Bandeko bomoni fumbwa. Fumbwa na biso ebeli kitoko. Bomoni fumbwa na biso ndenge ebeli. Fumbwa elengi. Mon amour. Voilà fumbwa. Na poko lelo Sommet Kapesa kolia na lengi na ndenge akine. Ya biso elambama toujours na ndenge akine. Bon appétit na bino. Fumbwa oyo tokolia yango na nini? Tokolia yango na kwanga. Tokolia yango na makemba. Tokolia yango na lituma. Bana nga balia yango na loso. Voilà, tokolia yango pe na loso. Ndenge na lobaka mwamba nguba wana na loso veut dire bana nanga baliaka na bango kaka loso. Et voilà fumbwa ndenge ebeli. Ekangami makasi te ke ekangami eza boto mais boto moko bozomona. Donc soupe nango eza te ke ekangami makasi otoka fumbwa boye ezosimba te. Veut dire fumbwa balambaka ngo nde boye. Omoni fumbwa, fumbwa kitoko, soupe eza mai te, soupe ekangami, kilo pe ya kilo penza te. Tokotia yango na sani na biso po totala couleur ya fumbwa na biso. Wow, fumbwa kitoko. Ozomona elengi. Bon appétit na bino nyonso. Bino nyonso na lobi bokende kolamba pe ka lolenge chef Kati Kapesa lambi. Bomoni fumbwa. Fumbwa elengi. Fumbwa kitoko. Je dis fumbwa goût. Bon appétit na bino.